Merci na bilo banso bozuli bakuya kolanda biso na mokolo mwalelo na émission na biso ezui wapi pai oyo toyaka penza ko beta libanga na etutu pona koloba matali République démocratique du Congo pambate na tolobela mboka Congo kuna ezali esika to sombitira ka makanisa biso ku bokundo pe ko sa analyse mais pa toyaka ndeko beta pe ko pesa ba solution bande ko balandia océan du Congo. Merci mingi na ko ya ba branche na biso oyo ezui ezali moko ekozala kaka la kati ya océan du Congo na molobe na bilo kaka océan de la presse congolaise awa pe ezali ete ezwa moto to lobelie na mabe o azali ko sala po ete to ali ko bundela ekolo. Merci na baboni na biso océan du Congo pe merci na bilo bato bozo zali baku ya ko partager mes missions ko like. Merci encore une fois la bilo pe bato yo penza boali tondi la bilo kaka la bozoba na tina ete ya ko bebisa makamba Congo me boye ba ete tango ekoki bande ko balandi vraiment matondo la bilo ba so pa bate to ko luka nyoso na pour le seko ya République démocratique du Congo bande ko balandi la bandi ete bino banso bozali penza ko landa la bokebi mayo mazali ko salama bolandi penza mona mboka na beka kaka mona mboka mena longola yango associé ya République démocratique du Congo oyo ezali bongo Chilombo na mai oyo azali ko sala na banzeta uti ko kosa eta lobi coup d'état mo uti ko sala melaye bande ko balandi coup d'état ya lité Félix ayebi makambo ya azali ko sala coup d'état ezali ta lingi ko kosa nini pamba te Kabila sa telemé na mongongo entraînement nyoso bozo mona Kabila osala Kinshasa ezali ko talisa yeke Félix tana yo ekoki mandat na yo lia sepela lata bala sala makambo so kai kosala mandat na yo ekoki na bosilisi ya mandat na auto zayiso lelo ko mbaye to kosala te pamba te yo okoselu mukangai te ngai na yo to kozane tumba ndebo yoki Félix mamoka changer langage alobila bilo ete ye na mandat na ye akosilisa yango kasi soki akokende te akolege mwasi bande kolanga to banda kolobelo ko uta kala la bémission langa pona komona ete chaîne na bino ezali chaîne na libération bo s'abonner massivement bo tala yango bo like bémission bo partager et loko moko te ya mabe ko kota po nyoso ezali eza filtré bande kolanga eza koleka la bosolo lelo to kozomwa ndeko lanzela ya singa pamba te to yebana na kosolola mayema ezali koleka la République démocratique du Congo likambo etali libération na tango toza la libération de kolangai mbutu ezali ebele keba okonyetela makolo mabe okoyeba te esika ni ozali kokende kasi biso na kati ya Congo tolingi tosala nini tomelisa mbondo yo bisiko ozali loba mbondo tokomelisa mbondo tokobeta la mabele pona nini koloba ete moto nyonso oya mabe akokota avayo koto meli mbondo soko yeko sala mabe ko fimbiso libubu Félix ayebaka teke mbondo oya melaki ezalaki mbondo moko oyo ko fimbiso libubu mutu apesa ye alaka mabongo ya liye moko nzamba revelaka la kati na yepa yebaka eta ko bosala alobi oya ko sala alaka mabe poto meli mbondo bota libubu nende ya liko vimba botala makamne ndenge ezali ko sala mapamba te ye moko amimelaki mbondo ndeko la ngai tokotambola na mbondo pola ko sala nini pona mutu nyonso oyo akozana kana biso akomela yango spirituellement physiquement pona nini tango yo ye olobi ozali pona libération olobi yo ozali motinda mi ya mvuluzi kimbango olobi yo ozali moto oyo ye na linie ya bana bilaka kasi ndeko na ngai soko bungi nzela mbondo ko frapper yo parce que cette fois-ci tokotambola ba traité cette fois-ci tokolinga ata ko mokolo moko te bato baya kapembe la biso po ba captiva ka biso bato baya kapembe la biso pona lokuta ndeko na ngai kufa ya papa Tshisekedi bato ebele bayebi maladi ya kufa kina ngote bato ebele balobaka papa Tshisekedi Félix azali mama Martha azali mama Jacques azali o azali ndeko na ye bandeko bazali pasteur wa utai ko kufa babela biso babomaki o balesa ye loko bango yoso batelema ndeko la ngai papa kufa kina maladi ya moto maladi ya bobungi simayele akomaki la perte à mémoire ba médecin de bayebi maladi yango penza ponga la salle médecine te kasi na bokundu lito ke okuta ete papa abunga ki mwa mayele tango mayele wana molongo na kati ya papa sikoyo bandeko boyebi ke komaka moto de asa komi neta oyo akomi kokende nini esenge to sala tala mbeba ya kotekama ya Congo pola mbala zomi yango wana po bomona batela biso oyo bomoni elubele ya lelelo papa mayele mazalite batelemisi ye minganga bayei na bayi libota bali leko la zolo ba mama Martha yebi Félix yebi ndeko ya papa Tshisekedi ma Jacques yebi papa leki pa kufa moyeto la msaba oyo ezate mais c'est to ko invoquer molimo na koloba makamo na koloba ba défier papa la mbeto hôpital bayebi se yo zo eloko to tiki ndako to fala kala ndako ya futela ya Air Zaibo yebi bien limité ya ndako lete ezaki ndako bako futela ya moto ya Air Zaibo
ya bato ya Erzaï ndako ezalaki ya Erzaï papa ko futela tia kufi locataire batelise yo kokende perte mémoire ekomi malade ekomi ko bungiso mwa mayele yo kotika te wana député te ni na parti ni neloko parti ko panzala yo pesa kaka makambo po ete bato bakende papa na mayele ete papa bazaki ko boya papa boye likambo oyo na suka nango bato ya mabe basali papa lo plange nzo ndenge ezalaka papa yo akei po bango batikala kozwa bokonzi o monde bazwi mama Marthe ndenge na yebisaka bino o nazali kobeta pona uti kozwa ngoso ya mbala mibale mama Marthe ayebi makambo na oloba lelo Félix ayebi leki ya papa ya mwasi mama Jacques ayebi mokufi papa kufi bayebi likambo ngana zobisa bino lelo tala liwa papa sabunga ki mayele perte mémoire komaki mais bato ba memie po bazwa bokonzi bango ala tangeli bino ndeko papa ya mwasi ayebi likambo na oloba mama Marthe ayebi nde bomoni yo kende poza la mayele te biso to kende kozwa bokonzi bango bakenda epa ya Kabila basala o bakoyi kosala bokonzi zwama kasi bokonzi wale sala balias la ba contrat la ngonde kolanga nde Kongo yango ekei kotekam siko nini to koloba lelo bande kolanga to koloba ke bino moko botali etamboli oyo bande kolanga na yebisaka bino uta kala ke plan ya sortie ya crise ya président Eli Félix akondima yango po akoinse akondima yango na lolenge nini na suka tokokoma ta musu 2022 botela be mission yo Océan du Congo to ya bala bilaka la pesa planning lo zozongela lelo les akopesa yango alobi siko na ndimi mais akobelela yango nyoso osala obela te mais après ça Eli akobela po akoinse a contrecarrer pour ceux qui président Eli aboyi aloba bomo na siko mutu azobebisa makambo bake na négociation mais ngana zali ko yebisa tout peuple Congo yo oyo zonyo kwama yo oyo zolandanga plan ya Félix ko jouer rôle de la République démocratique du Congo mondenge yango yo na beti Félix katananga okolonga te po nyoso ko sala ko kamandeli biso to ko yebango peuple congolais azoyelo na likama mususu ndeko nanga to kokota to kotimola mabele po yo longwa na yebiso ke osilisi mandat na yo okosala eloko so o glissement na yo o bokende bakabo bozokele koyoka na bakabila o ndenge bozana bwe te yo zo pese la biso ne prophétie ya makambo to koya nango ozo pese la biso ne prophétie sans oyeba eloko uti koloba na beni les gens na yeko bisa bilo ne pensent même pas la maman Olive à côté de la cause président tam se ozangam na oza président de la République so que zanga teta musu ki pavita akobota metam se ozanga so que la bi moi si c'est que mama ki pavita yese que zanga vous pensez même pas Olive parce que Olive n'aura même pas le temps il y a comme présidente de la République malgré ça la kabilo ko pas bata théâtre on ne peut pas accepter nyonso oyo ko ya na sima Congo mikolo mibale alors nous les Congolais biso ba kolomboka tozali ko s'apprêter na lolenge mususu pour la libération de notre pays. On ne peut pas accepter tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Tosi totali yango, tosi tomoni yango, Félix akogobe mutute. Félix mboka o eza ko appartenir na ote. Ozo ki possession ya papa na yo parce que azaki papa na yo. Marthe azo ki possession la parce que azaki mobali na ye. Bande ko na ye bazo ki possession parce que baza famille. Mais na Congo eza ya binote, eza patrimoine na binote. Congo toza na plus de 100 millions d'habitants. Ba mort o ba kufia poto senga yo cede o mona classe a pesa ba garde corps na yo na répéter ngo lisusu eza na ba criminalité o yo yebi yango bo bomba ko bo bimisa te mwana o abukela ki loboko wana o bo koseba ki loko bimisa plâtre bozo zela yo o sala mbongo bino bozo 500 jipo yo pesi est-ce que compter na bana na po bosunga bango cede wana eza na makamba minene o yo yebi ba memela o yango ba pesa yango soki garde na komisa yango te tuna cede wana yango ndeko longolo bokonzi Sede wana mona na pesa bino na ese yango nde kolongola bino na bokonzi yango peso mema yo ne lubela otozo ya kosela yo on ne peut pas accepter yo mutu moko ozo sala makambu na mokoti o sala makambu liboma moko ndire ezo yela yo okoti parce que moto bino bo livraki YPR moko sa na force pas kozongela bino parce que bino bo sali mabe parce que comme na perte à mémoire bo lelie na 21 boké na ye po lokola zala ba député te ya soki bo konzité avant de kalanda ko futela eyo ye po yo somba biloko o na se ya makila ya bato bande ko langa nazali ko ya ko yebisa biloke tout peuple congolais faut lobama alors na ye ko betel sumbela attention na bino bato bolati poso ya kimbangu attention na bino bato yoke boyebi ke kimbangu c'est un grand homme de Dieu c'est un grand prophète envoyé spécial awa na Congo archange puissant oya sala makambo monana bino boya ko lata la simana ye po boka seke boko dribbler ba peuple Congo jamais luvunu ndenge zali awa tozali ko sala na lola pe mokili
kobongisa bino ezala bino bamvuluzi ezala ba chef coutumier ezala bino nyonso bozwa na kombo kimbangu ndeko langa bokoleka te bokokosa ba peuple congolais lisusu te parce que ndenge biso totelemi awa totelemi mpona libération toye kolata casquette mosusu te totelemi awa mpona kolibere mboka na biso alors tokolibere yango na lolengo esengeli bandeko langa chefferie spirituelle koloba tokokota na monde ya milimo biso na bino na kati ya salle tokangami toza kobelela mokeli akobimisa bamisula bambata parce que yambo tokende tokotelema chefferie spirituelle kosala tokozwa possession ya mabele tokosala nango ndenge basalaka tokotelema Dieu va parler pona mboka la biso poto kende tokozwa ba politique la biso conscient o totambolaka la bango tokokotsa bango na kati molibo bourré kati la bango tobimisi bango tozwi bana na biso baza préparé pona ko bunde tumba c'est pas tout le monde tokozwa bana na biso bako bunde tumba tokotya bango totambola bango tokei etumba oyo libération ya Congo ekosenga biso des millions te ekosenga biso méthode o tokoposséder la bino pe tokobunda nango parce que tokobundela nyonso ndeko nanga partout yo zali milengele eloko la bana ko ebisa bino ke dalobi Psaume 51 pour la purification est important na mwana nyonso aza ko se sentir parce que muta ko bunga ote soko zo sentir tu as quelque chose soko zo tambo la solo yo moko koyeba to purifier kala libanda pe na kati attention bandeko nanga possession ya koke na Congo po batu ba trahir biso tozui ba traite belé ba traître bazali belé na banzi résistant ba o bazali ba yebi résistance na bango ba kota ki lanzela ya mapinga mais tozali la batu ya mapinga ebelé oyo ba trahisa oyo ba kosaka soki likambo linge ko ya bakosi ebelé lelo ba ki okima na bango na Sénat ebelé lelo ba ki na bango ko batama pona komona ete bango bazui pouvoir mais nazali ko yebisa bino tout traître la République démocratique Congo ko bikate ça c'est le temps de Dieu. Laisse-moi vous dire Congo otoleli Congo to bundi et ba ancêtre la biso tozala bango ba oyo ba kufa bande konanga laisse comprendre indépendance sango ata précoce ndenge bilo bolobaka lokota la bilo ali falase mais to sepelaka yango te tozo kende vers le 30 juin rien et là comment ko sala maté vomi Mobutu azaki dictateur batu babande ko défiler bozo quand même que c'est une fête de l'indépendance partout batu ba sepelaka lipanda mais biso awa indépendance tchatchezalité pona ko kende ko kosa ke bakanga batu lokola ba pesa ordre que azongi sabiso na boumbu assassin de la République démocratique du Congo voleur ya koyiba batu maponami voleur oyo ndetala lobi troisième vague nana ebite ke nelanga tobelaka nelanga na soso akufaka okoyebisanga coronavirus ekotake pa soso nelanga tokoma kosala ba soso bakisi banini komelisa bango changement nyonso ya climat eyaka na maladie nango eyaka na fléau nango troisième vague wana ezali pourquoi parce qu'il a choué un état de siège azui te bandeko langa nyonso ya kalisa ekosala azui te siko akomi na suka alobi tika na kosa akomi bikanga lokola rage ezwi ye mabe ezongeli ye moko akomi kokele koluka lokola ye lukaka bafaute kopesa na batu akomi koluka bafaute papa okosilisa yango fachibe okobetone matama nzoto nyonso okozala kaka beto yo kalisaki slogan ya beto tchelaki yango bapeuple Congo omitielaki yo moko po beto oyo yo moko mise betone okoyeba te lolenge ne okosala yango architecte nona masono eza Kabila nda betona yo po osala eloko te yo kanisa kozotiela yango peuple congolais obetone biso te parce que biso tozomona architecte na yo oyo eza Kabila yenda azwi yo abetona yo po yo osala eloko te po yo obima esheki po yeba betela ye maboko lelo et voilà oéchoué tala 5 ans na yo ya échec osala eloko moko te ozwi mbongo nyonso ya makila oyo ntango kolongwa bokonzi okozongisa yango déjà ozokozongisa ya mindele bazofutisaka opako à tout moment okomi lokola katangatanga okeboyo ndimi mpo ozoyeba eloko kosala te nakosukisela biso tozomwa ndeko moko oyo tokosolala ye kaka mwa moke makambo ya libération mpo tosukisa parce que awa tozokende mpe mobembola makambo mosusu ya kotala mpona makambo oyo ezali bongo ya République démocratique du Congo lokola tolobaki tokotika te tokotambola bisika nyonso mpona kozwa mutu kasi boyebaka mbondo nde ezosalama mbondo ndeko na ngai
ko kanisa lote ngana ina koma mvuluzi ngani na kosala bengai na kolonga okomela mbondo. Okomela mbondo. Mbondo yo komela nde kosilisa yo parce que siko biso to ko blaguete. Oui, allô ndeko langa mbote. Mbote biso topesaka mbote nkembo na bana Kongo nyoso. Ah, nkembo vraiment. Masala oza kosala kuna na mboka ya bakoko. Mama Oceane ya Kongo biso tokobenga yo mama Kongo. Ingeta. Pamboli ya bakoko biso bino na bandeko nyoso bamiyebi. Oyo bayebi lukumu valeur na bango, valeur ya mabele wana ya Kongo ebanda mokili. Biso nde Congo ezali le plus grande puissance ya mokili oyo babotola bakonza biso lokumu nyonso ezonga na tata mokili oyo apesa biso mabele wana tosenga ye te toloba na ye te tozala bakongole mpo tokoma victime ya mokili momba balingaka biso te me baza kowela bango bakoma bakongole matondo mingi matondo mwana mboka vraiment ozali na en direct et océan du Congo na émission la biso to sali branche ezui pour être to sali ko kene na lycée quoi en tout cas mutu oya kolela ai c'est que yenda zali très très à Congo alors na lingi no bato bazolando molongo mombaba ye bayo poto so na tina ya lycée quoi ya République démocratique du Congo ndetala tina na bengi yo pour être yo po zali moko oyo penza obunda mingi oyo sala makama yike po na lelo résistance etelema yango na lobaki pe na ye pa na yo poto so moins minute ya muke toso la poete tozo ke de lisusu na mwa makamu susu musala kaka ebengi biso kombo nani pe olobela biso siko ndenge tozo ke na lycée kwa tomoni bangunza ebele tomoni bana ya kimbango ebele confusion siko ekoti na mutu na lolenge ya bana o ya kimbango ya bana ya bilaka siko tozali koyeba te ya malamu azali wapi ya mabe azali wapi yango ngala lobito chaka ka mbondo pona tangu yo ye na koma mvuluzi mela mbondo yo ye oza ngunza ya malamu mela mbondo yo ye oza mwana bilaka mela mbondo bongo tango tokokota la chefferie spirituelle toyebala kobimiselo kwa malamu po avant 2023 tosala lycée kwa ya République démocratique du Congo malobomboka yo ingeta iyo toyambi yango na esengo nyonso alo oyoki mobengi bana ya bilaka ya kimbangu dia ntungu noa tango tolobi bana bilaka ya kimbangu dia ntungu noa biso tozali autoproclamation te mutu musaba bia biso bana bilaka mais bana bilaka ya nani parce que boza bana bilaka ya banani parce que tango tobandi bitumba totelemi na Londres bana bilaka bazalaki te bandeko bana Congo lokuta ebomi mokili mabe ekoma malamu ekoma mabe tango tata ye kotelemisa biso na Londres na 2004 tomoni ke bapolitisien bazalaka te bapolitisien baza na systeme ya impérialisme oyo bapesaka baréponse barapport nyonso epa badécidere les décideurs ont dit les décideurs ont fait biso totelemi tolobi toluka bandeko na biso ba ex-phase totelema tobundela mboka tosangisa basoda tokoma branche armée tosimba mandoki tokota tobinga na batutu bagénocidaire na bato nyonso bapaya nyonso baya koboma biso yango totelemaka na Londres tango totelemi na Londres allez papa Ngwanda pe atelemi asali alliance des patriotes pour la refondation du Congo à Pareko en sigle ngai na yebaki papa Ngwanda bana Congo ngai oyo aza koloba na bino kombo na ngai ndeko na bino Ikala oyo mvuluzi apesa ngai kombo ya songa nzila ya kimbangu dia ntunguno mbuta Ikala likulu isalo mpinga ekota ye yombampo bombambo bona sanga vie ya quartier Congo mokengeli Congo ya bakoko 999-K8 code na ngai ya bonzambe 999-K kimbangu 8 chiffre polyvalent ya kimbangu toya kobotola satana bebisaka pouvoir na biso atiaka 666 biso tosi tokanga ye toboma ye yango moni mokili eza koningana tozongisa 999 depuis le 9 septembre 2016 ère ya verso
le 9 septembre, 9 chiffre 9, septembre chiffre 9, 2016, 2 plus 0 plus 1, plus 6, c'est pas 9, 9, 9, 9. Congo est entouré de 9 voisins. Congo est positionné dans la planète Terre, dans Mokili, dans le centre, dans 360 degrés, position, il y a chiffre 9. Le plus grand chiffre, il y a tableau, il y a Medelev. Et ça, Congo, perçu à l'humanité, et c'est comme Mokili Bandi, et c'est comme Nyoso et Banda, et c'est comme civilisation et Banda. Congo, Congo Yaka, lokola Kimbangu, lokola Kinshasa, lokola Katanga, lokola Kivu, lokola Kukupemba, lokola Kimpa Vita, Congo, lokola Kasongo, lokola Kwilu, lokola Kwango. Yango yo toye na Kimbangu, Congo, Kinshasa, Kasai, Kalemi, Kindu, Kisangani. Soko balobi balongola car bati ase ekomi songo oyo bino boza wana ezali songo spirituellement boza Congo te balonga bino spirituellement basalela bino politique basalela bino ba politicien basalela bino mboka basalela bino armée ONU MONUSCO basalela bino ministère ya santé OMS babomaka bino bangungi batikala na mabele na bino yango biso totelemaka ngai nde mutu na telemisi bato na Angleterre to iye ko ningisa Europe mokili mombe telemi mutu to mibengi combattant mais balanda ngai te balanda biso te baya ne ko combattre ngai na kufa ngai mutu na munoko na ngai na loba musique ekoya lisusu te na Londres na 2006 na plateau ya Ikanga air de vérité bandeko na vandana na bango ngai mutu nazalaki célèbre na vanda na bayana na nga ba musicien baleki na ngai bato mokili nazalaki infiltré na tambolaki mais tango ba musicien wana bandeko na biso bayembeli occupation na 2006 na tango ya Jean-Pierre mwana mboka na bamingizila bakuyakuya toyobi na bango bon bokendo yembela bokendo beta miziki kuna na Rwanda boza kobetela bana na biso ya miziki bana mike ba mineur bobinisa bango mitakala boza koloba bango botala ye boete aza na 8 ans mais botala ye boete ayeba makambo yo tata oza kopresente mwana ya 8 ans na podium obengi mwana ntuka ti lelo botisa ye justice mpe ezalaka te oviola mwana wana détournement mineur osakana na ye obotisa ye mutu mpe akofundwa aza te topekisa miziki ndenge wana embargo etambola tosala pétition biso topekisa musique tango biso totelemaki na Londres bana Congo ba video ya YouTube ezalaki te na ba Facebook totamboli ba Europe mobimba toningisi mokili ba YouTube ezalaki te na ba Facebook ndenge Zabulu bimisi ba kombatani ya ba Zabulu na 2011 na sima ya mokonzi ya ba Zabulu Etienne Tshisekedi wa Bitoto représentant 666 na Congo papa na biso Etienne Tshisekedi azalaki ko trahir Zaire azalaki allié ya ba étranger ya AFDL tango baza ko kota bato IDPS bato baza ko occuper ba mboka nyonso ba étranger ba ko occuper ba gouverneur ba commissaire des zones bato IDPS akotisi bango ba yambi batuti parce que bango baza na lien ya batuti papa Tshisekedi atika mwasi atuti na bana ya batuti mwana moko Hervé Tshisekedi Mayemba bon Hervé Tshisekedi Mayemba mamane aza tuti mwana Tshisekedi kama ndeko ya Chilombo Chiyoyo yaya ya Chilombo Claude moninga na ngaiti aza tuti oya mwasi abala mwana ya ministre atekaka minduki na este André Flao ministre belge oya koma mokonzi ya parlement belge bokilo ya Tshisekedi ti mais bino boza kozela ba élection na bato wana basi baboteli bino mboka balingi bino bokufa po bosila po bango bazwa mabele na bino boza kozela sur 2023 mais 2023 bosali ba élection bosali recensement boza na carte d'identité obokokene nango ba élection bosali identification nationale boyeba nani aza nani bato wana bakoma bakongolais par les armes bana Congo bapolitisien wana baza kolia na système
ba décideur mindelo ba isa bango basa l'alliance na biso ba résistante ba lobela biso te ba étouffer biso yango moni ba kotsaka Tshisekedi na 2011 aya ko accompagner occupation na génocide ale ba kokana wana tu babima na 2011 bakoma ba grand combattant mais basala ta action mon côté ba yate ba bunda bana Congo bomiyeba te bomiyeba moto aza ko se retrouver ako yate a soutenir yo ya moni bomengone koki na jipi bapesi ya na ya koti wana zwinda kwa leta makila ya peuple Congo bango baza ko vivre ba bokola bana bango batindi bana bango na bapoto baza ko vivre oui bikamote mais na poto logo zate totelemi soko tozalaki bomoko nde makambo ya Congo esila bana Congo vraiment na diaspora toza na bomoko te na diaspora lokuta récupération bongai mais pesa ye papier na biki akoma ebo koma te mais yalingi akoma leader mais sikoyo ozalaki bolole sikoyo ndeko na ngai motuna na ngai mpe ezali boye na kote mpe ya mvuluzi kimbangu tomoni mpe mwa désordre ezali na kote ya bangunza kuna tomoni désordre mpo sikoyo ndire bato bali baprofite na nkombo ya mvuluzi kimbangu mpo ngai oyo nazali incarnation na ye mokolo tozokelemaka Martin Fayulu Madidi mais lelo eza na moto mosusu ta mosusu amona mpe mvuluzi te abimela ye te ayebi mpe ye te mekodo ekomi kaka kimbangu ekomi lokola commerce kimbangu eye lisusu kokabola lisusu Congo ndire baokipa bakoti sikoyo na nkombo mvuluzi mpo ete babebisa lisusu Congo sikoyo bino boza komona yango ndenge nini eske bomiyebani bomi identifia eske bino na bino boyebi pensa ke bozali kotambola na nkombo ya solo oyo lokuta aza nani epuis pourquoi bomisangani te mpo boye tolibere mboka lokola tozaka na ntango ya centenaire ya mvuluzi kimbangu mais bokomi ondire bacommerçant bamisu baye awa bakomi na bango kolanda bango bila bapesi bango misala tout ça mais sikoyo qu'est-ce qui se passe na bino bana ya bilaka oyo bozali kotambola na nkombo mvuluzi kimbangu matondo tata alobaki boye alobaki désordre spirituel ekokota na mboka na ye batatoli ya lokuta mingi bakobima na nkombo na ye na lokutana na bosolo me bokoyeba bango na bizaleli na bango na misala na bango na etamboleli bango bakreye baligablo mvuluzi kimbangu dia ntungu nalobaka te bafungula baligablo bafungula bakilongo ongai ngunza boye mvuluzi kimbangu dia ntungu nalobaka bana wana bakokende tango bakotelema bobenga bango bana maboma babenga biso bana maboma tango totelemaki na Londres topekisi musique tobandi embargo tobandi koluka bapoliticien traître accompagnateur tobanda kokimisa bango tu bafayulu lelo bakomi koloba bazali kokutana na biso te ti lelo biso tokutana na bafayulu te na baroger lumbala te ti lelo biso tokutana na bakatumbi te po biso na bango ezalaka ou bien bango bia biso mais baoyo baza kosalela bango campagne baza barésistante baza mpe bana ya elonga bana kimbangu bia ntungunwa te bango baza baaccompagnateur tata atelemisi biso sabuluve atelemisi ya bango ya ye mpe bana bilaka mais jamais baloba bana bilaka ya kimbangu dia ntungunwa bana bilaka ya kimbangu dia ntungunwa ezali plateforme tata alobaki songa nzela ya kimbangu dia ntungunwa sangisa bana nyonso baza kosambela ngai baza kobelela banzambe tata mpungu bozala na plateforme ya bana bilaka ya kimbangu dia ntungunwa BPKD yango oyo tosangisa bana na plateforme mama Océane mututu aza koya tuna ye alakisa yo mokanda mosantu soko aza na yango soko ya alobi aza mona bilaka ya kimbangu dia ntungunwa soko aza na livre sacré te benga na ye soko alobi botuna ye eske ye avandaka na mvuluzi kimbangu dia ntungunwa te benga na ye tuna bangunza nyonso na baventurier nyonso babibi bato asoloka bamagicien basorcier tu bamikomisi bangunza me bandoki tuna bango baza na bonzambe te parce tata alobaki tokoza koya na kinzambi enoki ngunza alobi roi divin aza akoya na kinzambi na kimayala na kimazaya kinzambi pouvoir spirituel kimayala pouvoir politique
Kimazaya pouvoir scientifique auto développer Congo. Ba inventaire baza déjà ebele. Mais bino nyonso boza na Kintwadi. Mais Kintwadi ezate. Yoka mama, yoka ngai. Pesa ngai tante. Biso nyonso te. Okoyeba mutu na mutu netamboleli na ye. Yaza kosenga yo mbongo po apesa yo bilei. Apesa yo losambo, apesa yo mateya. Biso tosenga mbongo te. Yaza kotekela yo nzete, alobi kao. Nzete wane kosala onini. Tata sala mokili na nzete te. Tata sala mokili na liloba. Tata sala makasa te. Tata alobi sangisa bana Kintwadi kia bandombe. Mutu avandaki na Mbuluzi Kimbangu dia ntungu na baboloko nyonso parci par-là, bakata ye kingo 3 jours après à Telemi, deuxième sauveur na biso mobikisi na biso mibale, Mbuluzi tata mpadi buka makengo ntuka. Oya salagi église des noirs. O balingaki yete. O ba papa diangenda na ba papa bamba baboya kolanda ye ndenge Mbuluzi Kimbangu dia ntungu na lobaka, bolanda ye botika ye te yene mokitani na ngai. Bango na 56 bake ko sala na basango bakolo, bake ko sala église de Jésus Christ lisusu. Mais papa diangenda lobana bango, vidéo za wana bana Kongo babeta papa diangenda lobi basala ka biso lavage de cerveau. Vidéo ya 91 90 abakufa. Moto muindo azali nzambe basalaka bango lavage à cerveau. Bon soko basalaka ba papa diangenda lavage à cerveau parce que le 3 octobre 1921 jour bakondana ka Mbuluzi na biso sauveur na biso na Mbanza Ngungu à mort. Papa diangenda azali kaka na 3 ans et 7 mois. Mindele bazwa ye na ba âge wana. Basala bango lavage à cerveau. Balongola kombo ya Kimbangu sauveur na biso batia kombo ya Jésus. Bible ya na mboka na biso na 15e siècle. Mais avant 15e siècle, bonzambo ebanda nini planète Terre, berceau humanité kenda wapi. Bonzambo ya bakoko ndala mpanda koko kiterekinabo bakoko na biso yambo ekenda wapi. Bande ko wana boko lo bato sangana. Iye batolobi na bango déjà bakanga baligablo na bango baboyi baboutique. Siko yako bo akotika parce que tango bako linga élection bangunza wana kasi bakozo bambongo po bayebisa bandimi na bango na ba pasteur ba voter ba vote kasi kopi na bango biso siko to yako bebisa kopi bango ba osangana na biso na Kintwadi kia bandon mendeni tuna ngunza moko azaku na kombo na ye Nkusu to sola na yete atindela bango bilei te na papa ebeli na lobana bango teke pe tala ndenge ko ya ekozala bo sangana bino nyonso bozala bomoko parce que toza ko bengana ba mangomba nyonso bapaya alors biso to ko vandisa Kintwadi kia bandombe yango ndenge kozala lokola religion d'état oye ko kumba politique tozongisi pouvoir na ba chef de terre ba politicien ba kufi ba parti politique eza ko sila parce que ba mindele basala ba parti politique na ba politicien po na bango ba contrôlaka ba peuple. Ba chef coutumier ba kolo mabele bazala na pouvoir te ba botola ba chef pouvoir basalela bino ba chef mususu ba politicien donc démon zabulu démocratie démon zabulu Aristote aristocratie démocratie démon asaleli yo alobi mobali na mobali babalana démon bobengi de la démocratie. Demo basaleli bino mwasi na mwasi babalana. Bobengi yango démocratie. Ndeko na mobala komi PD, olobi ya monde eza ko évoluer, c'est la démocratie. Hein? Demo aye ko boma mokili. Alors biso na bato wana baza ko salela biso te, ba politicien ba salela biso te. Ndeko na Fayulu nenga za wana. Aza na singa na kimo parce que mutu akotisa ye na circuit wana komo na ye Ruberwa. Rubero amema Fayulu ba Martin mwana mboka ya solo makambo yo zoloba président Eli ya président Eli Jean-Pierre Bemba plaza yi président Eli ya pepet ba vota eti avanda papa Tshisekedi plaza yi président Eli donc bozaka na distraction ba président Eli ba élection vérité des urnes bozaka ko tourner na distraction wana bozaka kolalisa bana ko ngondre ta na este bazaka ko silisa biso bazaka ko implanter bandeko na biso basi basali ba drapeau ba pays tout ya ba organisation bino bozaka ko lobaka banzemba ba président Eli bakokosa bino mbala boni président Eli akoloba na bino ke tobi matoke ndozwa pouvoir parce que basi ba benga ke ba promettre ya kende la yene ba lobaka na Jean-Pierre Bemba
siko bino boni boke bakokosa bino bakopesa bino babombo bolala kapongia babebe mbala boni pour la libération tozokende la suka pour la libération maman pardon maman Océane na bana Congo nayebi ke bandeko bazali wana misusu baza na choc peut-être am suba va choquer mais maudit soit l'homme yo kangai maudit soit l'homme qui se confie à l'homme Martin Fayulu c'est un homme Martin Fayulu aza mokolo Congo te Martin Fayulu aza nzambe apesa biso Congo te ngai na lobby ndapesa information soko tuna Martin Fayulu soko wangani bongo benganga nazana ba photo na publia ye Franck Diongo na nani ngai bakendaka déjeuner na États-Unis mutamema bango nani Rouberua balongo États-Unis baye na France Rouberua soto sirisi go photo wana Martin Fayulu ezali système yo kanisi mundela kolinga bino bo se libérer bana Congo bino bato bokomisi bango ba grande puissance mokili telemi na biloko na bino batika bino aliéné bokoma ba mpambo ba ver de terre michopi okoko ganga te ko lela te omoite boko loba ye Félix toko zela na 2023 toko zwa Fayulu Fayulu toko likambo te toko endeka na 2023 omoite bokoma michopi vraiment yango bato ko benga bino belolé boza eloko te biso totiki bana na Angleterre ça fait 8 ans na yaka France na tikala na ya Brazza mabe na kenangola mabe na tika tout pour na Congo bino boko lelaka ba mbiti mabelo yo bwaki ngube boti ndunde boti e balo bwaki ndobo bimisi mbisi be wayo bwaki filo bimisi ba kilo ba mbisi bokomo lia ba masoko soso nzambe nini yango boye malédiction ngo boye nini bana Congo libérez-vous spirituellement tozo indépendance spirituelle bobi mana bandako wana balalisa bino pongia ba pasteur botu na pasteur ayebisa bino na Matthieu 10 34-36 mutu wana yaka kokabola ba famille ko égorger ko massacrer ko tika ka désolation ko kabola mama na mwana tata na mwana mutu wana nani botu na pasteur ayebisa bino acte 7 43 étoile du matin Raphaël Moloch Baphomen ye wana Jésus botu na pasteur nani amona Jésus na miso balakisa biso vraie photo ya Jésus po ba photo tu wana ba ya acteur pasteur oyo amona Jésus maman Océane bana Congo ngai songa ndila kimbangu ntungu na tuti tolomba la misato mais aza esprit tembe na bango puis na yego aza esprit aza molimo yaza nzoto te nani aza molimo nani yaza Dieu le Père Dieu le Créateur maman Océane tika wana ya blasphème pardon tika na expliquer yo nzambe asala biso mutu tosirisi nanu makambo bangunza te na bafo bon nalingi nanu wana tokokota yango mukolo mususu parce que tokokenda tanga nalingi na tolo banolika bangunza et puis topesa solution ni tokoki kosala pour la libération parce que moko uti koloba bango bangunza wana maman Océane bangunza wana na sina lusololaki na koko malonda bao bakendeki le 6 avril na ba chef coutumier et na Nkamba na Nkamba kuna papa Simon Kimbangu Kiangani oyo aza kosalaka intérim na sotoproclama ye nzambezi tous onini ayebisi bango batunaki ye makambo ya indépendance ya deuxième indépendance alebi a répondre bango publiquement eza na bavideo makambo wana epesami na bino te bino bangunza te bino bachef coutumier te makambo wana epesami na bana bilaka baza libanda baza koya soko bokobongama bozala nsima na bango eza misala na bino te eza misala ya bano basi babongama initialement toza déjà initié bambula na bambula yango wana roi ntinu aye papa ntinu mpe azali asamba Jésus donc bozoya malembe te ntinu aza lokuta biso toyebi ntinu te ntinu moto oyo akoya na komwa ntinu azalaki membre ya parti politique ya impere ya Louis Michel na Belgique tango biso totelemi na komba ya patriotisme toyebi papa tozolana te makambo ya libération ya Congo eza nano congolais 100%. Eza mpona bandeko na biso angolais nano te soko aza ndeko angolais ifazala na nsima na biso nde tokovandisa ye epai na bango na mabela bakoko ne na Angola mais seke toza na susi ya kozonga ndenge ezalaki kala koye Mukongo bakongo ya Angola bakongo ya Gabon bakongo ya Brazzaville
tozonga ndenge tozalaki lisanga naza koya ti. OK. Naza koya. Avant nano tozonga. Tokozonga na désordre te. Mwana ifaye ba village ya mama na ye na tata na ye. Ingeta. Soko yo yebi nano village ya mama na tata na te. Ndenge ne koyeba bakoko na. Yango mvuluza lobi mwana ye banano village ya mama na ye na tata na ye. Le tout partira de Congo Kinshasa. Congo d'abord, Congolais 100% d'abord. Identification. Tobani nanu bato ba quelque chose désordre na makambo mvuluza kimbangu de tout neza bande kuna so ba angolais. Baza ko se proclamer. Mais biso to boyi bango te bangunza nyoso baza na Congo wana na Kinshasa sur 100 ngunza 95 baza bangolais. Ah OK. Bango bato ba désordre. Baza na livre sacré te, baza na bonzambe te, bao nyoso bazalaki banganga ba féticheur, bakomi bangunza. Ba féticheur tout bazali na Kinshasa wana. Bazali na ba Congo. Baaki na Angola, nkuso akotisa bango ebele baya. Bandeko na biso wana bato baotia désordre. Papa mwana ntemi, akoti ne mwana ntemi, kombo na Zakaria Badiangera. Abotami na Luanda na Angola. Zakaria Badia Ngiera vreno na ye, Mobutu akangaka na Zaire akondanaka ye ya mort tanga ngasa makamba sécession. Parce que ya abotama na Luanda na Angola. Ye tata ya bota mwana ntemi Badiangera aza Rwandais. Mama na ende aza Munyanga. Ndenge ni kwa kosa sécession na mabele ya bato mususu. Papa Nkusu de père et de mère baza ba angolais. Bayaka ba réfugié angolais. Ndenge nini ya kolinga koma chef spirituel na mabele oyo yambaye. Tala désordre. OK. Omoni désordre. Papa wa Sambulwa ba angolais. Basali baligablo balobi koko mulundu makese. Papa Lulendo Boseko Tampa di fils balanda ye. Yo za na livre sacré to za na nini to za ko senga ka bambongo gauche droite pona au moyen de vivre. Uvana na mvuluzi te, uvana na mvuluzi mpadi buka te. Bandeko na biso bauti poto. Leki nanga Chikeva. Kombo na ye Chikeva te. Chikeva za kombo ya koko na ye, tato aboti mama na ye. Aza na kombo na ye Fredi Manyima. Ifala bimisa kombo ya tata na ye. Awongana nano kombo ya tata na ye. Siko ya akotosa nzambe ndenge nini. Yo wongani nano kombo ya tata na yo obimi na kombo mususu. Wakati connexion spirituelle. Ya yebandaki makasi azalaki mapinga yango alobi na lataka kombo ya famille. Ayake pai na ngai na février 2015. Na baninga to yambaki ye na pesa ka ye bilei. Ndambu kaka de 1 à 5. Ate afungola boutique na ye. Asala ya ye kilongo. Abandaki ngai mona bilaka. Ate photo ya mwana ntemi na mir. Babande se mwana bilaka si mwana ntemi tala mwana ntemi abala mwasi ya mami wata na rivière rouge. Tala video yango mwana ntemi abolo bandenge amona momi nyoka bimila bangona ba matezolo a se transformer mami wata. Mwasi ni kutazalaki. Video yango yo. Tike ba okiso ya longoli photo wana. Tike bakoma kosala makambo ya ye na mama na ye parce que bautaka na mpeve ya longo na debonwa mepa tata moko kala. Tike bakoma kopesa ba mama bapesa taka ye mbongo po akomisa bango ba mama mbikudi akomisa bango bangunza ainisie bango nandeko na biso mususu ya Congo mfwa ya Brazzaville tondele bazalaka esika mo bakabwana mutu na mutasala ya ye na komboka ya Kimbao akomema bana ba mama na ba mai ya mindele sika bilima ya mabezali o akende kuna ba miso baninga batiola bakufa aza kotekela bango ba mai ya kata ebi place akozwa te tika baza kopesa ba mama ba nzete moko boyo bakao mususu aza kokende sukola bango na bandako na bango atia ba kamera ya sorcellerie akomisa ba mama wana mingi na bango bakoma basi ya butu ya tike ba femme de nuit naza na ba audio na kotindela bino nga na ya molangi ya pembe mbondo oyo aza wana leki na basi ama toza koya na mbondo toza koya na mbondo sitisi mbondo bokoya nango te biso toza nango ntango bino bokokita bala bilaka mela ntango bino bokokita mela kuti biso tala bino bobanda deja mbondo bobanda deja kopesa bangunza nyonso mbondo kuna olobi bana ya tata balobi bana ya elonga balobi bobanda deja komela mbondo to banana aza mwana ya tata nana aza mwana tata te bobanda kolukisa bango tu mbondo
Merci vraiment ndeko na ngai toyibi yo mwa maloba mpo na ntango pepe mosala ezobenga biso moi mot de la fin pour la libération de la République démocratique du Congo toboyi boumbu oyo toboyi makamabe matondo mingi bana Congo elonga eza na maboko na biso toza na fungola ingeta bana elonga ya tataki mbangu dia ntungu na toza na fungola pona deuxième indépendance kimpwanza total ya Congo bobongama tozali muke tozali ebele me babenga mbapona batina mbaza muke mingi bakoya na kombo tata me bokoyeba bango na bizale na lokuta batasoloka mingi bakomi bangunza biso tokoya na kingunza te tokoya na kinzambi bonzambe d'abord la spiritualité et la religion eza biloko mibale différent biso toza koya na religion te toza koya na bonzambe oyo babomaka yango oyo ebandaka mokili oyo kozongisa biso bato ya liboso ya mokili le peuple le plus riche le plus puissant du monde ndenge bakoko na biso bazalaki bobelela nzambe ya bakoko bakoko wana bolanda bilongi na bango makila na bango bakombo na bango bolata oyo batikela bino mabele wana baonyokola bino baosasa bino bobima na bandako wana ya banini bo basimbaki bisimbasimba babwaka parceke ngonga ekoki tokoki komona na lelo tokoki komona na lobi bobongama ava tokende kobima boyoka na mama Océane bokende epai ya mama soso na biso koko na biso aza kuna na kopesa mama Océane bobongama to préparer soulèvement populaire sous la bénédiction ya Mbuluzi Kimbangu dia ntungunwa mapinga céleste eza na bino wana invisible koleka oyo esalemaki le 4 janvier 59 oyo ekoya mindele bayebi tosi tokomela bango mikanda depuis le 12 octobre 2016 ke toza kobandela une nouvelle alliance sincère toza kobima na ONU tobenga na ONU toza kobimisa bango tout ambassade ekotika na 4 coins cardinaux 4 continents 4 ambassades Europe ya bango ambassade Asie ya bango ambassade Amérique ya bango ambassade Afrique ya bango ambassade moto akochange yango baza te soko bakochange bazala wana kasi totala na poto mutu moko akoya kolibere bino aza te soko aza na nzela ya Kimbangu dia ntungunwa te lokuta ntinu aza te bana ya elonga bana bilaka Kimbangu dia ntungunwa baza na ntinu te ntinu wana kombo na ye tuzolana aza mutu ya Louis Michel azalaka na Belgique aye infiltration na déstabilisation po mokolo biso tokotia makolo na Kisasa roi divin le jour arrivé du roi divin kozala maîtrière sans pardon mais yasi aye Kisasa 2 fois ndenge nini eza événement ya libération esalemi te eye d'origine aza angolaise ndenge nini tata kopesa ye akoma roi na Congo luvunu matondo na Congo ya sika na nzela ya mbondo na nzela ya ndambe ya bakoko nzela ya Kimbangu dia ntungunwa nzela mosusu eza te oyo aza na tembe na Kimbangu beta monde eza na tembe na Mbuluzi beta mondenge na Congo ekona ngai voilà eloko natikeli bino yango wana boyemba yango tata azala na bino abatela bino kobanga eloko te parce que tobotamaka na ye Kimbangu ati areactive aza na kati na bino mama Océane botelema tosangisa makambo tobenga na tous les politiciens tous les bato nyonso toza kobandela Congo ya sika na bato ya sika Matondo, Ingeta, merci encore une fois, Bande Kolangai, il y a Océan du Congo. On a vraiment bon moni était tous allés kokende na libération. Alors tant que tous na libération, na bagi aussi to comme un. Et le goza ko boma mingi ali likambo ya molimo. Pambate na kati ya molimo kuna basakana kate. Ogoye ko sakana na nzoto. Ogoye ko sakana mabele. Mais molimo tango etelemaka ezali ko ya kongengisa nyonso. Alors yango biso toza kokende tolobi mbondo bomoni mbondo ndenge beti Félix bomoni mbondo ndenge beti Félix na yebisa kibino avant Félix azo bokonzele basa la passation ba émission ezalinga na holo babilobela te o eza chaîne bila libération na yebisa kibino que Dieu m'a révélé ezakili kama molimo ya nzoto te na talisa kibino que Félix akosala le côté parce que utaki na molimo lelo bomoni te na memeli bino pe molimo que tozo que de vers la libération mais to chende mbondo batu bakomela mbondo bokoleka bongo te ingeta matondo la bilo nyoso totelema pour la kosiko le kolo la biso. Merci encore une fois vraiment na bilo bato besoin de fidélité na kolanda biso na ezui pambate awa toye ezui wape pa yo to ko beta fimbu to ko tia nourriture solide pour être moto atelema o ezali to lobela mboka Congo te ka ezui mais branche moko na chaîne na bino libération
océan du Congo na molobele yango océan de la presse congolaise bolanda batu nyonso o bazoleka awa bazali ko memela bino ton de la libération Cadette Moussoamba bazali wana Mpolo azali wana bolanda po ete tozali kosala mosala lisapi moko esokolaka elongite. Merci encore une fois ba pour amenta Angola no bondi abotar de bonne tina yere monsieur ko komela bino Mamour d'Angola na mokite na Florencia Matondo Mido Juka M na Florence Mama Celestine Anita Babe Ifo Kuyomoto Mama Jawa assalamu alaikum na ba musulman langa nyonso. Merci encore une fois na bino nyonso partout où vous êtes tellement nombreux na ko citer binoté wana la pesi Matondo l'équipe technique nanga na moni Kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci encore une fois à notre coordonnateur d'Acosta Mundele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci na Pape Dieu directeur à recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi pareil à Bemiso Bangaï. Que vive la République démocratique du Congo, que vive Océan de la presse congolaise, que vive Océan du Congo, notre chaîne de la libération et mon ami de tous les temps Juno Loswa. Que Dieu vous bénisse, c'est Dalida Bayoko et son côté naka kolabo mekayoko lofoko tako kelambelongo. C'est significatif tozo libérer Congo. Vive la République démocratique du Congo. Que vive leur décès. Félix, tu dois quitter, qu'il pleuve ou qu'il neige. Élection et Koya après 2 parts nayo. Que Dieu vous bénisse. Bye.